www.potonapoto www.potonapoto. Mboti na bonoso balingaka l'ami donc journaliste du Saint-Esprit, nous savons toujours match qui commence avec les meilleurs sites www.potonapoto avec toujours partenariat avec Congo Direct avec Arnaud Vouma. Nande onanga Junior Kadia Marcy Media babi ingénieur du son ninge zalaka Junior Kadia. Babi lelo o tukangeli bino moko ya ba combattant babi o lelo atelema pona mboka na Congo atelema pona pepe tout ya congolais lelo o bala moka pona mboka na baondi babaka toujours o batutu babenga ba combattant nga benga bango c'est les politiciens o lelo bagolinga mboka na bango et que ndenge bango balingi baso balingi ki mboka na bango comme droit ezonga ndenge zalaki na komo na il s'appelle Babin Masombo o mokili boyebi ndeko na biso ya combattant tokangi pressé na kati ya sala na sala tosengi kaka moi mbangu tozo une interview ni bomonaki lelo oyo passer walo ndenga betamaki na Bruxelles etake ye parmi ba leaders ya ba combattant toyeba ezalaki affaire ni nazo kotsa ndeko na ngai Babin Masombo. Bonjour. Bonjour, bonne nuit. Ça va, merci beaucoup, par la grâce de Dieu. Ben bato tala yo, ngana yebi yo, na bato ba yebi yo témoin vite fait, bato ba yeba moi idée ya lelo, ben ya ki combattant ibandaki nano ndengeni. Merci beaucoup, j'ai déjà beaucoup expliqué cette histoire, comment c'était commencé à Paris. J'étais avec deux amis qui ne sont plus dans le combat. Comme au salaba commerce na bango bon ngana yaki na moi idée moko que voilà ce qui s'est passé chez nous ça me dérangeait beaucoup dans mon cœur. J'ai commencé un peu à mobiliser Batuna Église. À l'époque je priais chez un pasteur qu'on appelait Jean le Grand Soumanzei. J'ai commencé à l'expliquer depuis des années, hein, ça fait longtemps, depuis 2001 je crois. Depuis Genoana, Hippolyte Kanamba, Joseph Kabila Zana pouvoir. Moi, je commençais déjà à se soulever contre l'occupation et contre tout ce qui se passe au pays. Après, je dois qu'il y ait un plaire Moko, après quelques années, hein, après au moins 10 ans passés, tu as une idée à Kolanda, Bandegonabiso et à Londres, qui bloquait la musique congolaise d'une façon, voilà. Pour faire émerger la communauté congolaise, il fallait que diminuer un peu beaucoup de bêtises, malgré les bêtises à la Kaka. Je me souviens, il y avait beaucoup des amis à moi, Babana se retrouvaient en prison parce qu'il avait besoin Bala Takababunzo bien, Babilamba bien, et à chaque fois, sur le qui n'a pas galerie Lafayette, Salama Masolo, Bino Nagotangango, na caméra, à chaque fois, Bazo Kangama pour financer Bamabanga, pour financer Abiema, tout ça, ça me faisait mal au cœur. À chaque fois, il y avait un ami aussi à moi, Tokende au Sala du Solo, Moro Boye. Bakanga qui est masolo banois banini avec na docteur après na se permettait qui est na monsieur bon voilà de bakangio bakango kaka na kombo na ngai parce qu'à l'époque déjà j'avais des papiers donc moi j'ai eu des papiers très jeunes donc na monsieur kota bolo ko loba kombo na ngai après à sala na kombo na ngai bon abimi na ye azaire a commencé la vie na ye bon bloga na tout bana ko déranger qu'est-ce qu'on peut faire pour cette communauté. Et puis, il y a des mingi, qui ont 18 ans, surtout les filles, les musiciens qu'on ramasse dans la rue à Kinshasa. Tant que Bazoya Awa, Babana Overgonde, Bafi Abatou, à l'époque de 2000 jusqu'à 2010, vous voyez, il y avait beaucoup de poussettes, tout ça à la gare du Nord, tu vois, au Kitana Escalato, au Monara Jeune Fiabingo, Tonto, Simbisanga poussette. Na tuni mais yonde ni papa na zara o ngana bota na musicien kingani elle est où alors o azonga na kisa azongela moi signaler donc à profiter que raboti moi na poto pour na azwa papier tout ça et puis le reste a dit qui charge pas jeune fille tu vois tout ça ça me dérangeait mais nazaki na pouvoir mon côté à part conscientiser maman sanangai mouvement zalaki un peu dispersé tout ça qui na Toponi Congo il était dirigé par les amis comme Candide Okeke, avec Papi Mbombo, il y avait beaucoup de monde. Mais moi j'avais toujours un mouvement que j'appelais les activistes combattants. Donc l'idée j'ai eu comment à l'époque en 1992, j'étais en Angola.
Après avoir passé quelques temps dans l'armée congolaise, tout le monde le sait que j'avais fait une petite formation militaire. Nakima, après, Nakobangana, Nakina, on s'est réfugié. Moi, la soda, donc voilà. Donc après, Nakomi Angola, j'étais enrôlé dans l'armée à UNITA. Et puis, derrière nous, il y avait des activistes. Et quand moi j'ai quitté l'Angola en 1993, le mouvement à Liboso, les activistes combattants. Et depuis Kinshasa, tu as des manifestations, des grèves dans la ville de Kinshasa, tu as Gombe, Masolo, les amis de Ngiringiri, tu as Bango parce que tu as des résidences, maman vend dans Ngiringiri, tu as une résidence sous Gombe. Donc, il y a un même mouvement. Na tiango kombo wana to baniko conscientiser ba massa na makambo oyo ya du verre to mona na poto. Vous voyez en plein tant musique et kangami na le 12 février 2011 que moi-même Babin que j'avais annoncé le mouvement chez Roger Moussanji qui était notre journaliste à l'époque na plaida kaka devant le peuple que c'est nous les combattants. Biso ba combattants to kangi musique pona boyer. Après, ils ont en plein gaillard, revendiquer le groupe comme Ebélé. Moi, je reste toujours combattant du peuple, avec le mouvement du peuple congolais. Là où je suis fondateur avec des amis, avec les grands frères comme Guy Gérard, les Eurobilele, Ladisson, Maman Youyou, Adrienne, Major Patrick. Donc, nous sommes d'entrée toujours de suivre l'idéologie du peuple. Là où il y a la souffrance du peuple, vous allez nous voir. C'est ça l'idée à Soulèvement Nabiso et puis à groupe de pression. Donc nous sommes en train de faire que Batu O Bazoko Kambamboka va reconnaître que le peuple ndezaraka du Bosso qui bango. Donc rôle Nabiso yango. Pourquoi groupe la pression? Mais partout au monde, il y a toujours des groupes de pression. Même ici en France, il y a un groupe de pression. Pression, cela veut dire quoi? Par exemple, Hollande, il est aujourd'hui président de la République. Si ça ne marche pas, mais vous voyez des manifestations partout, on le dit ouvertement. C'est ça que nous voulons au Congo, qu'il y a la liberté d'expression. Si Kabila, Joseph, ça ne marche pas, il est incompétent, qu'il quitte le pouvoir. Par exemple, moi je propose au peuple congolais que... Moi, la lingala, maman, moi lingala. Bon, nous avons proposé na peuple congolais idée nanga ezali nango te ke bazwa yango. Kabila, il est incompétent, il ne veut pas quitter le pouvoir, il est là depuis 2001, maintenant il est à la fin, vers la fin de son mandat, à Lingi, qu'on ne même pas élection. Cela veut dire quoi? Ngai nazomona vision na ngai ezokende na côté morobo pour éviter bain du sang. Parce que nous avons arrivé par là. Wana toko échappé en côté ce qui est à Lingi bongo toko kende bongo. Mais ce qui est à Lingi c'est un homme à mutu azana conscience ya bomonto. Vous comprenez? Azala mutu mokote a perturbé Congo pour l'intérêt ya mutu mokote. Ce qui azoko ko organiser élection té dialogue peut aussi mbaté parce que bato balingi ko dialoguer té ba ko dialoguer par rapport à quoi? Tu as fini ton mandat et les opposants demandent que organiser les élections pour bapona successeur naie, ça la remise de reprise à l'amiable. Bon, comme il y a un contentieux, il est belé, Namabé a sali, à Boma Batou, à Salaboye, à Ibimbongo, à torturer le peuple congolais, à Zobanga Boloko, ou bien au Sambisam. Il y a toujours un moyen, il y a toujours une solution. Donc, à la fin, le souci nous avons beaucoup d'intellectuels au Congo, technocrates, tanga classe, qui ne sont pas politiciens. Donc, ça va avoir chance, ce que Kabila a organisé l'élection, un gouvernement intérimaire ça l'élection avec un mandat, court mandat, il y a même de 3 ans, moi je dis même de 3 ans, même 5 ans pour faire des réformes. Parce que le pays n'a tellement ébélé, bêtises ébélé, alors on ne peut pas faire une élection comme ça avec les gens de Kabila au pouvoir. L'armée, il faut faire la réforme dans l'armée, il faut recruter les jeunes de 18 jusqu'à 25 ans, les éduquer. Au moni, tindi ba mususu ba na ba diplôme, ba yeko sala ba cours, ba bem, ba thème, ba yeko toyo, ba jeune mususu ba yeko remplacer ba oyo bazali na thème na bemte
ou bien breveté d'état-major. Tout ça, c'est réforme. Réforme administrative. Meki ko bongisa administration Congo parce que administration Congo tout ça koye baté na nazo sala nini. Merci beaucoup ben Touré Sikana. Batuna benga bayeba, batmusuba iba nsenga bayeba te. Ndenge musique ebeta marate. Bo pekisa ba musicien bayaka awa ou bien na ba musicien na ba sa na nzamba benga parce que la minute où on comprend souci ba musicien ba zoyate et comme c'est interdit na ba passer ba sa na nzamba ba ya souci. Bon, j'aimerais bien vous expliquer très bien cette histoire. Nous ne sommes pas contre la musique. Tout ça, il y a un moment pour faire comprendre au peuple congolais ce qui se passe dans notre pays. Alors, tant que les musiciens sont awa, ils sont loyenge ya musique. Alors, ils sont les coulisses. Et ce musicien-là, boyebi bango bazali ko travailler pour na ko boycotter kaka peuple congolais bazali ba musicien ya pouvoir donc bayaka ko embrier peuple yango toloba ki stop. On n'est pas contre la musique congolaise et pour les pasteurs voilà c'est la même méthode au Congo. Papa Ngwanda il peut être au courant ce que je suis en train de dire. C'est après le 24 avril 90 le multipartisme, les gens qui étaient au pouvoir, ils ont créé des ministères bidons pour endormir les peuples. Papa Ngwanda, ceux qui sont conscients, akoye bisabiso que non, moi nana lobi maramba solo. Parce que ça ouverture à binzambenzambe pour étouffer peuple bango ba régner na pouvoir. Parce que moni Bible la constitution moko, institution moko et calmera mutu. Ceux qui sont faibles. Vous comprenez, tant que vous avez côté ayo, Zamba Rosala, Zamba Sasala na Congo. Biso de Batu, tous à la makansi, Bongo la Congo na biso et comme a émergé et puis Batu mentalité na bango échangé. Quand tu vois les pasteurs, ils sont en train de vergonder les femmes. Baza ko bebi saba mabala ya Batu. On va passer. Ba pasteur. Bazoya, moi c'est akoya kolele pa ya papa na spirituel makambo eza koleka na ndako na ye soit mobali na ye azosala ye pe mabe soit pe moi azosala mabe yo zo ko profiter sima ya faiblesse ya moi si okosi osali ba révélation lukuta sans ko tuna pe moi sitango ye ba passer batuna ka déjà que yo mona moi sitango yo koloba awa makambo yo mobali na yo asali ou be yo mobali yo koloba makambo moi sitango de yo sala rien à parler. Cette question n'existe pas dans l'église. Est-ce que vous avez passé à Basolakana, Bandekoba, ou bien à frère? Mon frère, je suis vraiment. Mais c'est là, je vous donne un exemple. Voilà. Non, je suis pas mieux placé pour répondre aux questions, mais j'ai vaincu avec beaucoup de pasteurs. Tu vois, moi, ma famille était déjà dans l'église catholique de réveil. Moi, je me souviens comment ils sont entrés dans notre famille, car à l'époque, Ser Nabiso Moko, Abanda Kozalazaki Mosa Général Moko, Yaya Nanga Liboso, barrière côté la biso na palais et pas ya pasteur Moro Boye, Nabosani Mufambala. Nde babandeko ya malembe tibakoti mususule kinaye ayeko balande ko mwana ya ser moko donc babiloko na tunga na yebi yango vous comprendre mais moi méthode moko boye ba yaka nango na ba vie ya bato moi je sais comment exploiter la Bible mais j'ai eu la chance aussi de courtoyer quelques pasteurs comme je viens de vous dire que j'étais amis proches. Hein, nous avons créé une église, à l'époque on l'appelait... Non, lui je ne le connais pas, lui c'est quelqu'un qui vient de... Non, moi je l'ai connu, il est venu avec ce bêtise dans le combat. Bon, on a tout le monde très pacifique. Moi je ne le connais pas parce que normalement il est venu comme ça. Bêtise ni benda sala ou parce que babé ayebi solo o ya ko expliquer tumelo ni ya sala na komba o yo dégager. Bon au moni du coup tu parles de quelqu'un qu'on a un conflit, soi-disant les gens disent que côté à maman à bananangai donc ceux qui na lobby oh lobby parce que comme moi si bon comme on dit bon voilà abotola et bango ba sala fina bango non ça me dit absolument rien mais ce qui m'a beaucoup choqué c'est le moment abani koloba bêtise c'est mon nom
que c'était des mensonges. C'est pour cela que niveau normalement si il n'a pas dit de mensonges comme on a parce que c'est la politique, tous les coups sont permis dans la politique pour pas faire baisser quelqu'un, pas faire descendre quelqu'un. Donc ngai na souhaita bango ba bonne chance ba ça na bango, mais réponse nga na koyebisa yo kaka ke bêtise qui nous a amené dans le combat kolongola ba t-shirt kosala kinganga ba biloko ndenge wana. Moi j'avais honte et je disais tout le temps à l'époque na ibaki abimakana maman abana na ngai na bana ko mais toi tu arrêtes un peu tes bêtises là devant les gens ba etangi pa longola donc bilama na miso batu ba mapeka soki ndenge nini donc bon je le disais comme ça sans savoir que ba komi ko bimana maman abana nga bon les amakambo ba vie bon ba biloko wana lelo du coup Azali muto a perdre lobby a commis muto a camere lobby kuna zongi combattant. Donc ça n'a pas de sens de se mettre ensemble avec des gens comme ça. Il y en a beaucoup, ce n'est pas que celui-là. Ceux qui t'ont comme on a parce que ezaka yondo muto lingi ko lobby ça comme Moscou va passer na bino au bofa na France na Belgique. Bon, pasteur Nabiso, ya Awa, nous avons une réunion mardi, na pastoral et pas à pasteur Mosengo, je l'ai convoqué personnellement. L'église Maranatha. Donc nous serons à Saint-Denis mardi pour quand même de finir tout. Motion Nabiso Zali, Makamo, écoute, va toucher, Nabiso à Bruxelles. On a toujours une idée, mais nous avons bloqué la musique congolaise. Maintenant, Batunion, so bazaki na musique, bakimena na katia ba église. Alors, comme on a l'église, nous avons besoin de ces peuples-là. Quand nous demandons des manifestations à niveau et à ville et à Paris, mais les pasteurs doivent contribuer pour l'amour du pays. Au lieu toujours battre à Kamaté, à Israël, moi j'appelle ça l'histoire d'Israël. Vous comprenez? Pour ma solo na nyoso, les alliés rumba israéliens, basala yango pour na intérêt na bango personnel. Ben biso peto ana makambo na biso to ko comme ça ngo bibliquement. Bate ya kamaramu na biso, ya Simon Kimbangu, ya Lumumba, ba massacre, ya millions de morts. C'est la même chose, la même histoire qui s'est passée en Israël. Vous comprenez? Ba exode wana tout et salama paix na Congo. Nous avons vaincu aussi les exodes quand Rwandais tout ba na mboka na biso. Il faut expliquer au peuple congolais. Mais eux ils veulent pas. Balingi ko ta na faire wana te pas bazota la intérêt na bango. Alors souci munene kozala to vendre ensemble. Solo, tous eu conclusion. Et le mien, tout ça la déclaration ensemble, moi je ne peux pas me prononcer avant sans que solo la bangote. Vous comprenez? Oh biso tout ça na ngona moté matoyebi, oh bango basa na ngona moté mababimisi, tout luki point commun au leto bomana. Est-ce que passer Mosengo a rolinga koyo kabino a tetazomona ndeko na ye passer Mozimbié ayaki France côté na église na ye soit disant bino bobi ki aki obeta concert bo menasaki ye api si bana batemike bazaki wana ba maman batazini bazaki wana mobulu o ba combattant basalaki tango passer Moïse Mbi ayaki mais yo monaki on ndenge ni taki combattant l'homme ya peuple yo monaki mobulu nazaki wana mais na kamera ko ndako filmer ko tuté yo monaki ngaiti est-ce que yo monaki ngana betaki mutu te menabi ba combattant non na lobby ngai nde ozoto na nga question yo to mona ko beta motu te maintenant bato cha ba combattant général yo ka sikoyo bato ba kotaki na kati ba betaki mutu ya lobby ke ba betaki abima na omona micro na yo a revendiquer que combattant moko touchaki. Nous sommes venus juste passer le message du peuple. Le message de la souffrance du peuple congolais. Baboyi koyo kabiso yango to lobaki comme bino boboyi bino pe boko tate on a bloqué que la porte. Ce qui les retourne kota na salle wana ba maman non omoni siko bato yango bazana moi kobanga moko bonga na benga au peuple congolais comme nano mature na makambo wana ti il faut pas kola na eloko wana soko moni ba ben okomi ko paniquer moi je suis un homme bato to ba ebingai je jamais été violent mutu moko ta ko bima awa na pari a lobi o ba ben abetaye azala na été mais so yo kande kabakata komo batianga na mutu Johanna boye na boye mais bon nzete ba machette ba minduki yo mais na lobby ya mambo eswart ya mambo Congo so nzete bimi na minute wana so za teti parce que passer au pene monani ba combattant bazobeta passer walov ndingona biso ya bon yo moni ya pasteur moni oyo ba weleli masana ngazaki na caméra yekutu pacificateur ba benga ngae le grand procureur de la République démocratique du Congo ya solo to yo ya biso ba combattant wana ye a jarabiso ngaso na sali mabe a convoquer ba ben ya kanana
Miyonde ni osalaki bono mo procureur ezabo après ça nga pe ba sanction oyo wa na vanda nga o mona eza masolo mais non yo comme boloko tozaka nango te osali bêtise mikolo yo to yoka ote mona ta période mo na bunga onga na yoka nga na mutu oyo na yokaka naza bien éduqué hein to uti na famille moko très catholique et puis toi très coutumier nde o mona rabo ngai na respectera mikolo na respectera mwana mwasi donc soki bobetaki passer pour nelo nya sala ki passer mais na lobby yo mona kiteke bandimi basali na nzambe ba weleli masa na ngazaki na caméra batu ba ko pesa message à peuple parce que nous sommes obligés maintenant to kota na ba église to bana côté à peine ndenge na biso po ba passer ba boya mon frère donc passer à betamaki vous comprenez non vidéo moko te ba beti yo moni place ba beti bango ne ba weleli masa na biso ayaki na caméra a filmer maloba pour to publier to komi na système to komi na suka ya mandat et politique kanam il faut to sensibiliser to mobiliser même na bakati ya église hein droit de parole et causal mais soko moni ba komi ko beta na muto za na caméra et comme une dictature. Alors il faut que l'on na bakati ya l'église parce que l'église est tonga mututu il faut passer rôle na bango il faut bayoka mututu bako comme ba dictateur ti bo yango na moni bo lobby bo toza na biso na marche ya le 12 na Bruxelles bo décision ezatenge ngai mutunde na kopesa mais baninga tokutana to bandenge nini tokoyeba ko limbola lisolo wana ba toucher combattant munene mais ben non qui bino ba combattre na mo la bango tout bozo mimier bozo sileka parce que ba chrétien ba sala qui marche na bango na Congo bino bolobi marche ba sala ya Congo pour na ba chrétien et ça marche té et ça pour nos seni président Kabila non ba sali marche té ba kenaki na stade ezaki déjà vite au monaki ba passer collabo. Pourquoi passer à collaborer? Mais batu oyo baza ko collaborer na Kabila pour atikala ba ko sala prière de grâce à son troisième mandat. Est-ce que Zalaka constitution yango moko lobi que non il est devenu à la fin de son mandat bon siko bino nzambe oyo bolingo bobelela ba bongola donc nzambe abalusa siko ba pas joana lo atia troisième mandat nzambe bongola bongola ngoko ndenge Jésus salaki a bongoli mai comme ville donc yango prière ba kendelaki au moins Arnaud vous mozoka marambo au moins tu que ça bêtise na yebisa ka bango toujours mon frère nzambe aza munene ba bomba re na pocheté nzambe ko lakisa mabere ya mutu na mutu au moins ni to comme okene vers la fin ya Kabila ceux qui peut fin du monde parce que basali na nzambe basoko yeba nini basoluka souci bon au moins na ko yebso ndeko na ngai tozaka suna basali na nzambe na Congo ti. Ah bon? Rien. Mais l'église est comme belle à Kinshasa. Non, tous à Bangote, ba commerçant. Même na Paris, l'église est comme belle. Ba commerçant. N'endé ba commerçant. Expliquer non ba chrétien ba yeba. Mais ba yeba yango que tant que l'église de réveil surtout. Ba zoaka ba mabonza, ba zoaka ba dîme, ba yebsanga eloko nini ba contribuer na peuple congolais ou bien na monde. Parce que ngai na koli na catholique, moi je suis baptisé na catholique. Na sala na zoa na kenda catéchisme. Au moins catéchisme ya lokola pe école oyo rakotanga bible oyo bi pe kotanga tozaki na difficulté kotanga na classe oyo ke lango pe kuna na église catholique et là etongela biso ba école. Moi je vous dis je suis catholique 100%. J'ai étudié de tout petit jusqu'à l'âge de 18 ans dans les écoles catholiques conventionnelles, hôtel école catholique mais ba église de réveil batongini ba so batongi ba école. Il y a passé à Kiziamina, na Yolo. École nini? Et il y a Kiziamina, na Yolo. Minerval combien? Wani na yebite. Ah, au moins. Mamolangi, pécola Mamolangi. Minerval combien? Wani na yebite. Ah, au moins. Yo yebi Minerval na bango. Yo siko tu nanga ndenge na tanga nga siko. Yo tanga ndenge. Minerval 0. Na école catholique. Wana tango la bino akala. O mena biso Minerval na nous 0. Parce que yo zo linga ba futa ba professeur wana ndenge o ba tangisa ba. O mena yebisio il doit être agréé dans le ministère renseignement, ils vont chercher une solution avec l'État. Vous comprenez? Ce n'est pas que Boba na routine da rabatu, ba la rabino ba Minerval ba 200 €, ba 200 $. Ça c'est quoi? C'est l'exploitation, non? Ben yo zo voyager toujours tikayo, mais toujours ki mbango. Biso to yiba ki président Kabila yaka awa na batu na ye pona ko soa na ba peuple combattant. Eta ke bino na ba ndeko no tu ba combattant. Mais ndenge toyo kaka na yebiti ozana pona bien pona former biso to Kabila benga bino président Kabila benga bino bozaka na ba
bamambu te oyo mpenza ke non bonde koswana ye bien oyo bino bozoloba na monoko na ye ke bozoyebisa ye fakafaka ke non président oza rwandais faut tika mboka mais est ce que wana ezalaki message ya bien ya kosolola na te ke président oyo aza na pouvoir ntango ayeki kosolola na bino? Bon, déjà, il n'est pas président de la République démocratique du Congo officieusement, puisque mon araya président de la Bissauté, pour la Congo, tenga bunde la libération, aza président occupation, mutoza na occupation, mutubaye na manduki na Congo, Hitler akutanga na mboko, nga babe na lola de Gaulle, na roso anaye. Na mboko oyo benza na Congo ba affaire à Congo na vandi pe en face à Kabila benza politique na mito so ana mais batno ba iba no ba ba iba abenga kabino penda ya vrai po solo ngai na yebi masolo ana te ponga na kondi makuto appel omoni ngai moyoka quand même na tikala pe ko yoka pete na besoin pe omoni ngai ye atsoki aye awa le lolobi na tongonga na ko bana ko chasser ndeni na kanga yata na maboko ngana na besoin te yo ko luke ndeni na minduki te loko to ko luka ndenge o biso to luka bango na modèle nyonso o kaka esengeli kaka emona na moyen de bord. Puisqu'on a besoin de que tout ça n'a pas arme à danger. Non. Net tango yaka na UF na rataye. Na rataye, c'est le seul combattant qui a vu la voiture passer à 1 mètre. Parce que seulement mon temps abenga bino ba combattre. Abenga mutute. Ngai na tikala ko yoka ngote loba ba Congolais abayibi ya diaspora oyo balinga ba proximiste balinga ko zwa makambo nyonso na kimuyibi peut-être bakendaki na ambassade na Seria Miranjoko tango yake pour la première fois pour la première fois non na mona ngona ba non natanga kati natanga ngana zaki informé te vous comprenez natanga na moni livre moko Congo na tali page bo na moni jeune moko bo occupation soi-disant président Congo natanga donc ba diaspora bilongo yake na wana ba miyibit neti ba vie na biso moko ba alaka na ko sala réunion à PPRD ba vie na to panza bango ba tous ces gens là sont des voleurs to yebi bango bazaki bata ba chèque na poto un muto a chèque comme membre à PPRD a osani ah ouais oyibat vrai ou faux parce que là-bas divé oh mais ce vieux là mais j'ai pas de problème c'est un vieux fatigué et il était producteur il s'est entraîné dans ces histoires bidons comme ça facilement vous touchez pas mes présidents vous touchez pas mes présidents non hier au moni na solo la wana vient na ngai na biso vérité to solo la kala na biso vieux pourquoi ke kuna asi petit po bobomela nga concert na nga na Élysée Montmartre yango colère yango na kenda kuna wana vérité to solo la nga na vie ba dive na théâtre ayebi yo moni te kinga na lobaka tu ba beta ngate so nga po na ngai extraordinaire ti mais soko yepe bien te na lieu mais ba beta ngate pourquoi na petit na bango po na ya jeune na bana ofana na bango nyonso ba viwana tout donc le loko tu na perdre grand soutien na ngai maître Jim Makelele condoléances na ba maître tout zoro mes condoléances na ba frère na nga ba jeune maître na kolega na dojo kotika frère et pas ya grand frère na ngai ya oti okufa Jim Makelele yazaki le seul soutien na ngai ya munene na ba maître nyonso ya Congo maître Jim Makelele azalaki vieux moko soki abengi nga na kuzu ya bisinga petit abana benga nga mingi leader uza landanga na dojo na kena dojo to solo le petit za bo petit muta osala eloko ati kende romona bengi ba maître muso ala moni petit biso lelo to ko mikolo to pesa bango chance ba sala boulot na perdre vieux Jim Makelele je suis touché au monde na vandibo na souhaiter mes condoléances na Claude Makelele mon ami na bato belé quoi tu vois donc nazana na mawamingi na famille ba perdre mutu munene c'est un vieux qui était vraiment un bon éducateur na mboka donc nous ferons déjà fort pour rendre hommage à bien voilà tout le monde va combattant bosiliki parce que docteur Mkweke akangi photo na ndeko ya président Jeannette bino tout bosiliki loko ni esaliki bosiliki là docteur bon écoute bon informer nga na za Facebook te nga na kota internet mingi donc bon bah il y a des choses parfois il faut combattant comprendre comment ça se passe dans notre pays il est que médecin. C'est quelqu'un qui a vraiment sauvé le peuple congolais. Il n'est pas politicien comme on le croit. Il se prononce officiellement. Bisonde to Poussakaye a comme même un jour président, il y a transition ou bien intérimaire. Nous avons besoin des intellectuels, des technocrates, bateau batanga ba classe, basa la réforme, ba organiser pays.
Ces gens-là, nous avons besoin. Donc, la minute où ils sont en position, il n'y a ni gauche ni droite. Il faut rendre visite à l'hôpital. Vous comprenez? Rendre visite forcée. Au moins, il y a une dictature. Tu peux pas le quartier. Pour diminuer, na lumbe moko boye okangi photo. Ça dit rien. Ba collaborer té. Aye kotala aye na manduki député. Pour mon mieux on a député. Aye ko rendre visite peut-être dans l'hôpital. Au boyate bazo régner dans la République démocratique du Congo. Mais quand les gens commençaient à prendre les photos, ba kopekisa bango té. C'est un homme public déjà Mukwege. Mukwege c'est pour moi nakomi kobenga héros national. Parce qu'il a sauvé nos mamans. Si nous existons aujourd'hui, c'est grâce aux femmes. Et Hippolyte Kaname voulait tuer les femmes du Kivu. Qui battent à Kivu va se multiplier pour bazo mabele wana. Talandenga oti ko raser mboka moko na 10 km à Bukavu. Parce qu'alinga zo mabele depuis kaye mabele wana ezayaye. Omoni babiloko na tout batu il faut baser la conscience. Mukwege, il est pour rien pour l'instant. Il ne faut pas tout pakolaye mater salité parce qu'il y a quand photo na Jeannette. Vous comprenez? Botala un peu loin, tout à l'heure au bout de net, mais tout Musika. C'était quelqu'un quand même qui est visité par tout le monde. Mukwege, il est avec presque tout le monde. Louis Michel, tous ces gens-là, ce sont des gens qui ont torpillé le Congo. Bakuta Nakanaye, vous comprenez? Azali, na gouvernement, Azana milice. C'est quelqu'un qui travaille dans notre pays comme ça, humanitaire. La photo mais jour où la déclaration a commis un peu perdu, ou bien c'est là où nous devons manifester. Tant que ça, la photo, moi, ce que l'autre joue une caméra, ce que peut vous avoir un peu perdu, mais ça m'a fait. C'est comme ça, voilà. Donc il faut qu'il se calme un peu. Nous devons les honorer comme nous devons honorer le peuple congolais, honorer la valeur à sali que la maman ya Congo va reprendre l'activité surtout sexuelle. Donc les gens vont bombarder. Violana Sogazala qui n'est plus de 200 000 mamans ya Kivu Bakufi. Si on a 200 000 mamans ya Kivu Bakufi, donc on se multiplie comment? Vous comprenez? Voilà, merci beaucoup. En tout cas, Kina, de Konabiso, Babin, les combattants, oh là, télémaka, pour nous retrouver calme, na mboka, ya Francis Kamboko, ya Fandaka. Mais pour tout qui est na yo babi, question moi ya souka. Oh, tu es bitika ka, le konga bino ba combattant di boye, bien ka yo moko. Oh, central, ils ont Kofi central, ils ont tout en Kofi, mais Kofi central wana. On peut dire que Kofi ndengeni pour baby que ça fait longtemps Kofi aya reçu souffrance cité. Donc soit ni la téléphone ou bien aya qui awa, il qui expliquer maintenant nous comme ya Kofi central, yo peut ça qui a ndengeni. Non. Ça qui na banane non, eza boy. Eza kombote na pesa qui ye moko nde azui kombo na ye atie. Mais l'idée de base hein? Oui. Au fond de son histoire de Kofi central, il y a des images. Je ne suis pas un menteur, moi. Naza a besoin de nami kumisa. C'est pour cela que na comme ça là, masolo na ngai tango nazo loba, naza lokola siko lokola pasteur. Mais yo ko profiter nango. Vous comprenez? Mais ba komarango selon Jean. Tu comprends? Moi je suis venu une fois, j'étais invité, Massananga Dego musique, je suis ami de tout le monde. À cette conférence de presse, na conférence au midi pour sortir à Borizanga Combo. À l'époque, je suis invité, je suis venu avec des belles nanas, quoi, tu vois. Avec une très belle voiture. Na télémi na côté na salle, c'était au 4e étage, na hôtel Concorde Lafayette à l'époque. Et comme il y a hôtel. Vous comprenez? Na côté, moni. Nana Kotina de belles nana, très belle jolie dame que je les salue jusqu'à aujourd'hui. Qui moi c'est dans la autant à combattre comme ça bateau. Donc moi je pose un peu à bateau. Te non, azalaki moi c'est nana. Et on a tomboli. Te au moninga na zora, au moninga na iso vérité. Moi si tout on a bimana et ceux qui ont la monnaie na jo na tika kana. Ah c'est bien. Na tika pourquoi? Na kokota conflit na moninga na ngai pour na moi si. Non.
relation eza ebele ya mwasi eza kutu relation ya suka depuis mokili tozongela biso bon voilà nakoti via moninga nakoti Kambala azalaki wana nakoti kaka bafane na ye bavandi tozalaki na tata mwasi na biso nani Pepe Akunji tozalaki na sere na biso Christiana Kwasa tozalaki na vie na ngai nani Jipika Kitenga azalaki tozalaki na vie Gunter Sugambundu tozalaki na vie Joniko puis vie Mbote na Kisasa tozalaki na batu ebele bafanatiki na ye na bamembre famille na ye ça était blindé bazotourner ba question moko qui n'avait pas de sens, sans position, donc sans vraiment idéologie, donc net fanatique na quoi. Bon, Babé Masombo toujours révolutionnaire, na kota na salle. Na senga parole. Les alliés qui conflit dango petit Fali alongo sikala mouvement mais aolinga ko prononcer ti. Mais biso sikoto yebaki na biso. Vous comprenez? Bon petit azaki déjà na kana biso ya otala biso bo lelo comme na pas trois qui ma biso na rien. Mais abanda oya remoto vana na pas salogo de kimani. oyebi kaka Kimani grand coiffeur ya Paris batutu bayebi remonto banokuta ne pas coiffeur mususu Jacques Delors azaka na château d'eau bamasa na nga wana tu tango azo expliquer biso makambo na album na ndenge vya zo sala bakal nga naza mutu na droit d'expression nga natunaka na nga na komi sikoyo na sengi Yves Kambala micro po soka tieteti vidéo ezali po zo kina liboso gazma tango na gazé nde na pesi idéologie vous comprenez vieux ndeni bien on a se présenté on a série on a donc non président mouvement du nani les activistes combattants on to benga chaque bana château rouge toujours na Babé Masombo président chaque activiste combattant président ndeni bien quels sont les années vieux yo comme boy pour manga musuna ko lo bati pour ça la vidéo so ka tete na obimsango donc eza bo na soka na bon vient na opesa boule au moins niveau yo komi oza sur niveau ko tufaka ba petite na balade so komi nango nengo komi propre comme na ba car comme na ba comme beta forme bien oza na kitunga pe na mpanzi yo siko rôle na faut ça ndeni faut créer un studio un grand studio. Il faut être comme un grand producteur maintenant. Mais quel que ce soit, vous faites votre musique, mais vous pouvez commencer à enregistrer maintenant les jeunes montantes. Ba jeune obazobi masika. Au lieu bino bozwaka bango kaka mutoza na talana ye nzamba tini na talana ye, au lieu faire évoluer talana ye, yo ozuye o tire mouvement na étouffer, exploiter après quelque temps au soutiller. C'est pas bon mon vieux. Tu as de l'argent maintenant mon vieux. Devant les gens. Je dis devant les gens et les gens des Congolais, ils étaient là à me regarder. Au moins les Congolais, moi non yabani maramnae. Moi non yabani maramnae. Ou ya ki kosala ni ngo perturber ma. Babani ko lobelanga bon calme. Ba vandi na kalanga vieux. Idée za bon. Oko comme producteur. Ya ba jeune montante. Oko sala studio na yo, o créer combo mutema na yo lingi, mais yo bana ko produire sikoyo ba petit oyo baza ko bima sika ba nouveau talent. Tu vas bien gagner plus que quoi tu fais bango. Et en même temps, on peut évoluer d'une façon parce que AJP, ils ont pour ça. Il faut maintenant créer retraite nayo. On va na rappeler mingi kakateti o ko ya ne vient na Michael Jackson na na podium. Vous comprenez? Ce qu'on va congolais mingi bazala na idée wana te. Balinga ba exploiter mututi na suka et puis carrière na bango na suka et koma bafoué pour nani azangelo ka kosala ya ngwana na pesa ki ide wana grâce ya nzambe na koyoka pour viona maile to ayokaki mane leki na yeko mona Kofi Central skoyo ngai ermo na vandi boye na timbela ki na ngaka za bulanga mais vraiment ko sikoyo ya groupe na bango na kotanga yeko moto yo créer ba conflit ayeko ebisanga lobi petit est-ce que ba Kofi Central vieux pour nani ce qu'on a besoin de ndif ninga zalaka atuninga natuni vieux pour nani na petit wana no mala muke petit on les abul na yot oui biso tozana na kokolo fight nasi ouais mais petit mo mbolo bakate donc zaki na mona ba drink bango babula ni tinga na nyola nzoka nga babe na nyola kate donc zaki na ba drink ba no petit mo ni mamna donc zaki na yo
Donc le bac n'a à la volée quoi. On a dit ah tiens vieux à la volée par rapport à quoi? Moi j'ai donné que l'idée. On a dit petit boule ou on a tout, Joanna bêtise ça m'a envoyé ça c'était malin. Après abima tant abimi à lui, aïe si bango ah petit on a vraiment petit on a grand boule. Hein et bah boule benza ko exploiter mais na la vraiment qui dit bah n'est soirée na ba masana e. Ce qu'on va masana e ba singa ah n'arrive vraiment qui dit bah petit on a benza solo là. Vous comprenez? Donc il y a un monique na lobby pour na koloba ke non ba idée nyonso na pesa ka mususu eza ya ngai et mais na sepeli ndenge peuple congolais ba yoka ka ngai. Vous comprenez? Na sepeli ndenge ko felo mide ayoka ka ngai. Hein? Na zo revendiquer na ngai droit ya loko moko te pona na besoin na ngote mais basala ka siko ba idée wana soki to bimisi boule bo saleli yango eza lokola to pesa ba métier moko boye mais bah idée moko boye zo créer ba emploi na Congo. Ça. Voilà. Merci beaucoup Ndeko Babin. Toujours tikayo kende voyage na yo préparer marche na ba combattant mais message à Souka poto kabwana na yo. Vraiment je suis très content, c'est très gentil de me trouver ici aujourd'hui le 11 novembre. Mes messages ezali kaka simple. Peuple congolais, il faut comprendre que mutu moko te akoki ko libérer sa ye moko. Omoni kolia na yo moko o yo motu. Pour lia lelo, faut yo moko luka. Alors, eloko na yo baboto lio, mutu okene ko plaider place na yo azati. Il faut que yo moko okene ko plaider et pas ya batu ketala eza eloko nanga. Ne tozo senga na peuple congolais batia conscience que Kabila a silisi mandat na ye. Il n'y a pas ni révision, ni dialogue, va tâtonner le côté. Donc, va pousser vers la porte. Il est au bout du mur, au bout du trou, comme on dit. Alors, le peuple congolais va couper ses chances ou anati. Et le monde nous regarde maintenant, le peuple congolais, ils vont faire quoi? Mokili ndenge zali wana ezotala siko biso sikoyo. Omoni na équipe ezobeta. Batutu batali siko monde ezotala bon. Bango wana siko bakomi na chemin biso pe ba mindele na batu nyonso ya mokili ba fongoli porte. Bon sikoyo, il faut faire quoi maintenant pour Kabila akende? Soit à l'amiable, soit na lumbe na soulèvement. Soit à lingi à l'amiable. Je le conseille si il veut partir à l'amiable. Qui se prononce devant le gens. Il y a eu boni ayo qui sont nité à lobby na tikeli mboka na biso en peu division ezati. Yepe ale kanatele à lobake non, je suis arrivé à la fin de mon mandat. Na lingina tikala ex-président et occupation na Congo ou pas. Asenga na peuple congolais, nous sommes un peuple très pacificatif. Toboyaka eloko moko te po tout ça bato nzamba tinda biso na motema bolingo. Soki alingi koleka na modèle wana te ya alingi makila ya bato etanga et ça va le coûter très cher. Alors c'est le moment le peuple congolais va se soulever baba na kotinda message mututu il faut contribuer le moment de la libération biso baba bena ba massa mututu tout ça il paie trop et on fait ça sans financement des personnes. Oui barango au monde na au Belgique bo j'ai que 50 € dans ma poche, je vous dis la vérité hein. Na rozwaka train waba na ebitende ni na rozom omoni na kekuna donc na vandi na rolia na freo na 50 € na nga obe na kokene ko dame pa masa moko obe masa moko ko logenga na zongi na nga na Paris na sisi musala Congo. Mais peuple congolais tout il faut à contribuer na bonheur ya Congo. Ya bonheur ya bana na biso biso ko ba mikolo omoni nga lelo je peux laisser le combat. Je suis chauffeur routier batutu ba yebiango. Mais pour na bolingo ya Congo pour na fitira bana na ngai na mboko toujours vendre Paris au France lelo ezaka suna eloko te est-ce que bien toyebi bolo ezalaka suna mboko te mosiko yo tokosala nini tokolinga tozonga na mboka na biso na ba idée. Alors les idées on peut pas aller dans la dictature olingo fungo la société na ya muke il faut mon ministre wana place au Kenya ko seng azoko senga yo azala associé sans mettre même pas 1 € pour assigner ça et pas au 40% il y a budget à société et les gars na compte na. Est-ce que vous trouvez ça normal? Parce que là aujourd'hui je vous dis moi j'ai mes camions
poids lourd qui ne marche plus. Na comme tambola na camion moko ba marcher à le souster. Na zala ba moteur na nga gauche na bebloko na ngai ba poulailler. Musiko na ke na ngona kisasa mutoki na ngai na koma na kisasa. Ministre moko boyo chef moko boyo bimeli ngai o naza actionnaire na masolo na yo oyebi nanu place utité. Mboka yo tambola ndeni. Alors to linga to changer système. Kabila avec son système. Le système oyekoya est un système moko très noble. Yango na tozo senga soki Kabila ko kendete azolinga a forcer to kolongolé par la force après to ko sala gouvernement ba il y a batu batanga qui ne sont pas politiciens ba organiser Congo ba sala ba réforme ba sala mamisala nyonso et ba benga ba politiciens sima ba sala ba candidature na bango au peuple a voter à voter mais gouvernement na ezalata na membre moko te sa politique même ngai babin na déjà la base ba combattant c'est déjà politique na déjà na bato ba yoka ba idée na besoin na kota gouvernement na te parce que déjà na base moko bona ko côté bango alors il faut que ba technocrate na société civile ba sali gouvernement ba sali organisation et puis tant ba sali organisation wana ba réforme ba bloco tout expliquer bino ba dégager ba tikeli siko travail à ba politicien et tant que vous allez déjà bien planifié moyen politicien ya ko bongo la constitution pour la deuxième fois pour appliquer na pouvoir et aux arati vous comprenez l'idée yango na osenga na peuple congolais tout élément tout ça les longo Kabila ken mboka na ovana. Ça va, merci beaucoup Ndeko Babin. Na sepeli. Totigo vraiment qui est na kimia. Merci beaucoup mon frère. Na sepeli. De rien. Merci na wadi so tukolanda biso ondaki Ndeko na biso Babin on so mbonenge zalara toujours. Nga pesaka toujours mbote na Ndeko nga sunga nga toujours Arnaud Vuma 500 mégapixels avec Congo direct. Même ba jaloux bo ça qui ndé c'est Congo direct ça so ndé ni ba so Congo direct toujours franc par corps. Masuzo banda kitokomo toujours toi kitokomo. Merci beaucoup na Ndeko nga Junior Kadi ya Marcy Media babis diara moko odo registré ba son tout ba tout ba bina minute déjà nous aussi bino ba mission tout na minute o mission profane o mission nzambe bango tout ba comme c'est Junior Kadi pour son iso beta makuna etikala ko beta ma place moko te. Merci beaucoup na Jacques Gelor na kata château d'eau Jacques Gelor bambo tebele. Merci beaucoup na salon Oyolelo et Yambi Bisso pour notre peut-être plateau tourner Libanda salon Godé bambote mingi na salon Godé Kimani. Merci beaucoup na Ndeko nga kataka suki awa Ngos Club Elila Nzambe akangaka suki mwana mobali akangaka suki ya basi akataka suki ataka ba maquillage mutu ba modèle tout Ngos Club Elila Nzambe. Merci beaucoup na Mima Wetu mwana ya Londres Mima Wetu bambote na yo. Merci beaucoup na Bella Dinganga motema Julien Botalatala mère Milan Bella Dinganga motema Julien Botalatala mère Milan bambote besko zali na Londres. Merci beaucoup na coordinateur na ngai ordre dirigé pour ton recherche Julien Botalatala. Merci beaucoup na équipe na nga mobimba na bani na yemo coordinateur bango Julien Botalatala na chinois cameraman na bango na prince comme journaliste mbote tout na bosanité Cynthia Bombo nai réalisateur na ngai mobimba Lévi babi le meilleur réalisateur na kat na richassa yewana. Merci beaucoup balobi na bosanité Nervette Pablito Carivier et puis Nervette Pablito ndenge zalara toujours ambara kozia masizo d'or venanga Aaron Bitoga salon Plamedi moté mama Bougit na bosanité ndeko na biso mami babi afeli mwanga nesika kolia komela soki Mima Wetu bela ninga baye ba kolia wana ba komela wana. Merci beaucoup na Ndeko na biso Marisa Kinanga oyo a préparé album na ya sur les marchés bientôt ko bima ndenge zalaka ka bosomba album mpe boyoka banzembo ya sena so Marisa Kinanga ndenge zo salama balobi ndeko ya mwasi ya yembi nzembo oyo a touché mitema na bino o lelo yo nzamba sungi boyoka bozo tamboyoka ye. Merci beaucoup na frère Olivier Calabas auteur ko sala concert na les 5 aweleki bomoni ba plein lelo o a préparé sur nzemo musala na rat studio bima o le monde entier mokimo mbesi esengi penenge zalara toujours ngai na reposa toujours. Merci na tous senaka ngai o batika ngai te na bino tout babi
tokutanaka dimanche nzonga c'est nzonga babi dimanche de 12h à minuit c'est nzonga babi na Romeville wana c'est nzonga boya wana boromona babi mto sara soki sara moko na Paris c'est nzonga babi oya wana okuta Arnold Vouma c'est un méga PCL Congo direct oromona Junior Kadia Maxi Media oromona batutu oromona poto na poto en direct ndenge ezalaka toujours mais ba pour la mais ba ni mate oya boye bazi wapi. Merci beaucoup na batu nyonso bazolanda biso. Merci beaucoup na salle na biso Lovelus et Denzel. www.potonapoto